ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Madame, messieurs, bonjour. Mbotenabino Banson. Baïbo Messana Kolanda Bisso, Nengeto Sakabino, seul moyen de soutenir Bisso, ils allaient s'abonner vraiment. Yo moto on a au tal émission Lelo, vraiment, je vous en prie, abonnez-vous et en plus Kobo Sanate cloche à notification on a aux alakanango tout le temps et resala malamo mingi afin que au talakabiso to au peut ça ba remarque comme suggestion resala malamo mingi mais Bisso awa to lobelaka mai matali mboka mai matali politique. Il y a la République démocratique du Congo, Topeta Rabino Maïma, Koleka Awa, Yamalamo, Tobeta Maboko, Yamabe, Todono Sakango, Nango, Ndeko, Yoko, Lobelango, Kobenga, Okolobakenga, Nakoma, Ene, Nanakoma, non. Okomona, Ata Etana, Kolobela, na minute Oyo. Naza malade parce que hier j'ai eu des attaques. Nzambe kaka na autour d'hôpital de beaucoup monde nga boye et courant pesate beaucoup monde na botoka courant ezate donc lokola to pona que to zalakana bino et longo to pesa ba information dans le bic na kotika bayi ABC One te excusez-moi to zalakana bino to so la mai matali mboka et que ça la passe mingi bande ko balandi to belaki makambo ya mpiodi oyo kotala tata mokonza mboka babengisaki mpiodi na Namibie tozana ba lac ebele awa bambongo soki 6 millions o bapesi wana tozana ba lac ebele awa na mboka na biso donc mais tala tokei ko na Windhoek kuna na Namibie to ko commander mais vérité nango bukoyeba est-ce qu'un pied donné koya topé koya te mais na kosenga boka réponse nango ndeko Mike Mukebai alobi yango bolandai. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Biloko matitalo e bongo e yano ya biloko matitalo ya libozo mbongo boko ndo soma mpiodi na Namibia. Boulamatele asaka mombongo. L'État fait le commerce. Oso mona wapi. Boke boso mimpio dimba moko. So boye elia mesiri. Boko so masu mokoni. Si kabake baso mimpio di 6 millions de dollars. Yo kambongo ebele. 6 millions oyo Rwanda zwaki izini ya kokino bongsaka ba or. Wana makambo zuzangi na ngote. 6 millions de dollars. Baso mimpio di te. Ba futinde pote bato ya Namibia batikela biso eleko ya koloba mbisi na mai na bango. C'est pour pêcher. Non, to somba ki mpiodité. Les apoto loba mbisi. Mais biso mo to loba na ba lac na ba fleuve na biso te. Tazo ke na malem. Beta biloko. Et comme ici ko ba futi mbongo. Et comme te baloba mbisi, masuwa ya koloba yalité. Ça malukonde makambo no connaissez que ngona libandela te. Ba eko luka masuwa, ba eko luka masuwa, ba eko zo masuwa ana suka. Na 27 000 tonnes de séngalite ya. Bayebe na 1130 tonnes. 1130 tonnes. 33 conteneurs. Ndeye ya mbisi. 33 conteneurs. Ndeye. Awe komi awa. Bakomi koluka. Mituka po ekumba ngo e ya kisasa. Mituka ya malini. Tango babandaki yango sama mituna kite bako kumba yango ndenge nini? Et bon so komi awa na ba chambre fort ni ekoto. Na yoki basi ba sololi na mama nzuzi na bato inalka. Na lady ya pension basoye malamu na ebite po bakendo kotiango kuna mpio do ekoya wana ndeko batu ndebo mona kyango na réseaux sociaux suka nango yango na miso komona na te Thomson na mona na te ekomona na te pona ni e ali moke bakotiango na chambre fois mi ba misato bato basombi esili ka mokomuke ke mona ekokitsa mpio di petalo te sika te bandeko nanga ya IDPS ba telemela sama lukonde Nantoma ya makambo etali kita ministre de l'économie bango bako sepela mpio die le ministre de l'économie doit répondre sika eleko ya koloba mbisi esilaki depuis le 6 décembre esili to koloba esumbisi te to futaki pona sanza misato sanza wana to salili yango nyonso misato te balobi kaka mbisi moke mbongo leke ipamba de 6 millions nous avons perdu 6 millions de dollars oui bandeko bobete maboko te ministre de l'économie akenda koyanola tous abato bako yeba tina mboka
Pe yoka likamoso na yebisa. Po nani na Namibia na sanza komanda sanza ya Libwa de septembre à décembre pas ni balo bakambisité nde le ko ba pesa ke biso to kondeko péché. Po nani ba mo ke balo bambisité na elekwa. Elekwa na yo batika kambisi pe botana. Soko ke ko lo bambisi elekwa na okolo bambiso ya mike. O ya miselekete. O ba benga ba 16 plus. Boni nyonso wana sama lukonde ayekolaki yango te. Beta biloko. Et puis, biloko wana bimisa ba vérité mo des fois bakima ba yeba kite na ba to ide pesu biloko te na ko ebisa bango po bango ba yebaka te bato bako tambwisa mboka na mokonzi mboka bako sunga ete bako sesa mboka te. Très bien, merci beaucoup. Biloko matitalo yo monika eloko moko ya kosomboya na ngompiodi. Très bien. Bolandi Ndekoma Kimukebai, l'honorable, le député provincial, il y avait la Kinshasa et lui à Lingwala, après ces versions de Fenaye, Bomoni. Donc, tous attendent de l'autre côté. Atakoye, Babi 33 conteneurs et Koko Kabaimboka. Alors, tu continues l'autre Mossus Oezali, après la présence, il y a Baimboka, il y a Ouganda, l'armée, après la mutualisation, il y a l'armée ougandaise. Il y a une émission précédente que, dans mon avis, nous avons très mal à l'aise, comme on a bailli soda ougandais. Naba baya na mboka na biso pour que ba apporter biso aide pendant que bayi baza ba pyromane et que ça la passe, j'ai envie de pleurer, je pleure sans larmes, mais mon mon Dieu, mais mon cœur est souffrant. Je suis souffrant, je suis malade à l'hôpital, mais je dis non, je dois parler au peuple congolais, je dois parler à la diaspora, tout l'accepter. Et encore, mesdames et messieurs, je ne sais pas si je peux dire, on est dans quel pays? Oh, il y a encore une mutualisation, il y a police. La police rwandaise, la police congolaise, va se mutualiser, va ça une force pour la sécurité des Congolais. Et la réunion a été faite, ceux qui n'ont pas qui s'y roulent, ceux qui n'ont une réunion entre le commissaire général, il y a la police rwandaise, le commissaire Nabi Sopé, Bakenda Kikuna, Basali réunion de préparation. On est où? On est dans quel pays? Le Rwanda, Bazoua, Bakota. Hier, toutes les choses qu'on a déplorées hier, aujourd'hui, ça revient. Alors, je crois, je vais, j'ai un invité en ligne, il s'agit bien de Couture Mboma. Oh, déjà, tu reçois en ligne. De Couture Mboma, tu reçois en ligne pour te mettre exactement ce qui se passe dans Makambo Oyo. Donc, est-ce que faut-il faire appel Nabaï? Ah voilà, Ndeko Mboma, bonjour. Bonjour, Ndeko Nanga Jimmy Boyembe Boni. Mabé. L'international Jimmy Boyembe. Ni Somboka on ezaka ya malamu te bokola muka actualité chaque jour ya Mabé. Voilà, tu as un bon moment, Tozio Penga réaction à chaud. Après entrée, il y a des soldats ougandaise, pardon, l'armée ougandaise, au qui pour que Tchapou de pouce na FRDC en fait que va traquer ADF et lobby entrée tout le monde qui a bailli police rwandaise hein Koti pour na ko mutualiser bangona force na biso police pour que ba sécuriser bari congomani na niveau ya Goma yo lecture nous anini comme na makambo wana. Jimmy Boyembe, merci d'abord à Congolais sur Bazolandanga de partout oui. Dans le monde entier place Bazali vraiment merci mingi de 5 papa Félix Assili sur Bapi toza wa tozo baté Félix au photo kangeto tchai na makala na lobaki na yo Jimmy Boyembe na lobaki na yo Pierre bomona ki armée wana ekota Uganda ndenge bomoni ya police ekoti lobby chadie bakokota lobby okuno komona ba bato nani ya Bata Mugabe. Basanta Afrique bakokota. Baba Tanzania. Ah OK. Ba Tanzania bakokota. Bato nani ya Namibia nani ya Namibia bakokota. Bata Mugabe na bata nini mboka Mugabe zakini ni Zimbabwe. Zimbabwe. Bakoya. Donc kana boka mwate bino mona kaka accomplissement ya oyo boluka ki Félix Tshisekedi na pouvoir. Boka mwate
Est-ce que yo zo mona mboka nini bosali état de siège? Na lobaki na yo ne mission utakoleka na bande kozana no bito zana besoin ya koluka ba armée et débisoté. Bo pesa ba policier na biso logistique ya malamu. Bo futa bango malamu bola bo motiver bango ba kosala guerre. Mamadou Ndala sala guerre na est kuna alukaki appui ya mututé. C'est ça encore. Mboza mabe asala guerre kuna na est akwenda komona ti azomona ti Rwanda na Mopanzi. Est-ce que aluka appui ya nani? Azalaki na besoin ya police conjointe ezalo ya bapaya banini ye moko abeta bango exemple ezamba le Mamadou Ndala na Mboza mabe. Mais oya Félix faut okanga ye kotia na makala fa kota na prison azo mériter même pendaison parce que oyo eza haute trahison na 2012 tango ba Rwandais bakotaki na Kisasa papa Tshisekedi le père alobaki Kabila za traître asali haute trahison faut kopandre ye kasi biso tozongela ona mwana na ebe to pendre ye. Léon en 2021, il a fait ce que le père lui reprochait à Kabila. Lui, il a fait ça plus que même ça. Donc, il faut que ça l'amener, papa, le bagi comprendre. Donc, c'est comme ça la comparaison entre le régime passé et le régime Oyo Kolobanini. Non, on a la comparaison parce que nous sommes allés à Mabé, mais Kabila a une réserve, belé à Kosala Makambo, Oyo Félix a Sala. Kabila a une réserve, mais Félix a une réserve. A Zomonde, Ndakunaye, et comme le Rwanda, donc, à Sala Nenga, Lingina Congo, il y a n'est pas Moutoté. Mais Nengo Komona. 18 ans Kabila. Nengo Komona. On n'a pas vu ça, mais déjà, il y a Félix, on a vu la misère, l'échec. Nengo Komona, le président Félix, à Kosa Makambo, pour l'indépendance, qu'est-ce qui est derrière? Il faut qu'on benganaye. Il n'y a rien qui est derrière lui, c'est seulement l'incapacité au Yemoka reconnaître. Il y a un président de la République qui dit, soi-disant, sali discours. Abandonné d'abord le premier discours, bazo bloqué ngaï. Le troisième discours. Troisième discours, allez la kakaka. C'est un plaintif. Il est incapable de réaliser Makambo Azoloba. Mais il a quand même reconnu des avancées significatives quand même. Avancé en Wezanine. Yo somo na président de la République akoma lokola yani kolela kaka bokolela il va pepe kale kotala ya pamba kana tayi na zangi malo alela kaka président mobile qui malela papa na yoko bakisi do alela kaka siko tina papa to bengana to zo bengana ya bientôt to zo bengana ye na ebisio siko aza mutu moko ta incapable de diriger Congo siko yo ndeko Churamboma parce que le président Félix a besoin de la campagne na ye avant d'aller koloba que ceux qui pona kokufa pona paix à est à kosala tout pour que paix zonga mabeza nini ke ko mutualiser ba force wana so ba sisi musana bango bakena bango bazongi Rwanda. Mais papa Jimmy okolo ba biloko aboyete papa Jimmy oza journaliste munene Jimmy boye mo porta ka parole publique to zakana ba Rwanda oyebi dia to zakana ba Rwanda bazakana na mboka wana koma papa kisi to zakana déjà na armée. Il y a force étrangère. Donc, Babaki Saminde. Babaki Saminde. Kasi mona so to zakana déjà na armée rwandaise zakana kati. Siko bakisi police rwandaise. Le bito bakisani ni gendarme na bango. Siko na mboka na so wazo ko pour la mission de kota na pays voisin. Donc, on a un problème. Problème na biso malheur na biso auto subir les locaux yem comme on a pas ça capable de faire Félix Tshisekedi na pouvoir. S'il n'était pas là nyoso ngaka yate. Donc, ce qui veut dire que... Oui, allez-y, oui. Nalobaki une émission, c'était M. Jonas. Vous n'avez pas compris ma philosophie. Au moins, il est là que c'est lui, le Jonas du Congo. Ah, donc, vous avez dit prophète. Vous voyez que malheur, nous sommes au Congo, malheur, nous sommes au Congo, nous sommes au Bengani, ça sera bien. Donc, il faut voir que Jonas n'a pas de monowambisi. Mais ça a beaucoup fait péter, mais on mêle pas que nous voyons que nous avons pris cette place à Zalak. Vraiment, l'imbattable lecture Ramboma. Mais si on a boisco bino ba diaspora, lecture de bino bokomo na sko toko kende wapi to sala nini. Lecture na biso ezali to lobaki na bino ke moto aza incapable. A memi tous les badala ko sala bango te na poto na bango na présidence. Résultat ezate yemoko. Azoro bagi na zana batu capable ya kopiloter makambo na ngate. Tako to zoro bomemi ba ventiler batu aza ko sala ba cheka ba miyibi. So résultat ezate. Nazoro bano Jimmy Boyembe mutu moko taza na présidence wana za ministre asala na poto asala ti ba pesa biso basala wa na société to tala kombo ezate. Donc tiko batani wana bozo la résultat ndenge ni. Sikoyo
Tchoka mbomba kolonisa mandenge président Félix Alobi azokoka ko piloter na gouvernement ba warrior oyo parce que hier c'était le FCC qui bloquait au Tikolobango et après Zaki Kabila qui bloquait batiki les commis son gouvernement mais or moto atenara ba conseil de ministre et ça tenu par Yemoko donc ba s'accuser Yemoko aussi incompétence yango wana haute trahison faut ko bengana to na makambo ya kolwa te biso diaspora na ba sportif nyonso ba averti na ba ndeko nyonso to ba combattant voulu préparation na biso to bengana ye to faut to bengana ye avant 2023 fa kende akuvanda wana taze incompétent akoko déclarer chaque jour incompétence na mokili mo balanda te quelqu'un prétend être président de la République soit disant allo ba chaque jour nazo kokate nazo meka ko sala na kokite mais soko kokate non qui te pose ça dans un compétent parce que tu n'étais pas préparé. D'ailleurs, au sein de Baï Goma, Goma Tracien, bah accepter même pas police rwandaise wana. Na minute oyo bango na Goma faut pas telemela bango na niveau moko ndenge musée Laurent Désiré Kabila lobaki. Il faut pas joindre nyonso lance meli machine. Oyo nyonso ba moyen de bord eza nango ba telemela armée wana police wana zonga. Bazana musala ba osana Rwanda ba yende balkanisation. Il faut pas zonga na mboka na bango. OK. Maître Tchoura, comment on a nini lorsque Kakandeko Kofi a outé kabeti na Kigali, a beti ba beni balamo pe police on est mais par rapport ya Mainoso ya Kofi ngele ki kuna ba dire ya ba Kisinjora un petit mot ko banini. Ba trahir ou comment? Non mais ça c'est pas une trahison mais il va mériter pendaison ba ngonyo soto wana. Na lobby Jimmy Boyembe bino banda bofana Congo banda tozana problème. Na bandeko na biso so frontière ba dérange ka biso wana yo so mona musicien rwandais ko betana kisasa bon depuis na konya na monité hein peut-être avant là bazalaki biso zakiri boso na bino to mona bango te na lobi musicien moko so mona musicien Tanzanie ou Uganda ko betana Congo même angolais ko to yaka te pour être bazala bienvenue les bienvenus mais kaka le koso ya ba musicien congolais ba kenda kuna le koso il y a à suivre les guides comme ça c'est lui qui est guide à Bouminze là papa on a guide te on a ça bandit ça c'est pas un guide c'est un bandit il faut que ça aille makamana pourquoi Jean Gobala Tomboki non inacceptable je ne peux pas faire ça ouais. Ça c'est la trahison ouais ça c'est la trahison amemi batumi balé qui Sinjora na presse bakali petit na biso Kisinjora na ko vouloir aider parce que ça monoko na yeme maloba ya Kofi parce que tout ce qu'il parlait là c'est Kofi mdatie na monoko ba pese na jeep abi Bukavu Kisinjora pa Bukavu Paris Poto Kisinjora tala niveau mudana kisata zobe na Bukavu Poto mais c'est normal parce que na kisata za sanité ba professeur les a propre collègue yango na loba Congo za kisasa te amoni expérience na mo comment expliquer Moutaki Koloba na Rwanda ke Rwanda opesanga nationalité na koma Rwandais Kagame ozumona bango balobaki na biso bazaka politique bango bazaba basi ya ndumba siko message pour yazola banyamulenge bazaba ndeko na biso Rwanda na bombe on est un message ya musique to ya politique bandeko bazola na question pour les champions on est un message politique to un message ya musique akendeke koloba makambo wana tant que musicien to tant que politicien parce que on est dans makambo ils ont engagé mboka au monde est-ce qu'on a eu bateau risqué de bateau Francine Baline rouge au foot en haut néfaste ou fatal et ça sonne pour la biche ça honte pour la biche comme on a bandé comme il valait bayo qui si congolais nous sont dans la diaspora sonne les colons monsieur à $100 aux autres macambo aux mesurés donc elle paiera ça coûterait na maloba lobby wana mais na l'émission à foot en haut cash ou fatal tous en akata mokili ba oyo bakufa na mboka na ya solo bazali na Congo batu ba perda ba vie na bango tous en porfele alebi Bukavu kitoko ba combattant bo kosaka bozo diaboliser kaka mon papa ozomona te il dit les choses sont contraires ce qui est ça bon côté pour na nini yake ko pesa mbongo na yeswa disant et pas ba basi ya basoda basi na basoda batikala ba veille pour ni po bibai na bona bakufa ozomona te kazola makambe sont contraires baza batu mutu eza malamu te il faut ko bengana bango na mboka baza batu faut ko mettre bango hors d'état de nuire. OK maintenant tu remontes aux chuter na biso moi une parenthèse na moni pe combat et comme kolemba parce que de ko Fabregas malgré ba interdiction bo calé mais enfin beti hein on dit que a défier bino combat lembi non bokolo ba combat lembi te a défier mutu te pas répéter na toilette papa mutu te mettre na toilette ko landa c'est vrai
Mais voilà, oui, Fabregas, dato ya tchaki place à Robeta, le rôle à Wera, le rôle à Kofi Olomide, le rôle à Félix Ouazé, quoi, monstre, le rôle à Ferré, à Bété Sikamote, à Québec, dans la toilette, mon gros, une invitation, à Bengaki, invitation anniversaire. Tout le monde a un anniversaire, papa. Mais imagine, malgré vos chimiciens, musiciens. Ba musicien na batika ni beza de compte final ba futa ma te batika ni pozo de compte final na bango de compte de compte so ko moni musicien nyo so tika ina poto ko mona ngo de compte final ba futa ma te aye na ba musicien wana alali si bango na hotel la futa ka te ba dale lo ko lia te bo ba de compte final ba futa déjà ba mi futi vraiment très bien voilà merci l'imbattable Churamboma to kabay na biso parce que to zango pied levé ni le koyi sabayi comme ni so balandi biso poto kabana biso. Merci de kodanga Jimmy Boyembe journaliste international na lobi na bino bo il faut ko kanga Félix Tshisekedi ko China makala asali haute trahison ko kota ba Rwandais akoti ba Rwandais ba police na ba soda na ba police inacceptable na mbotangela ngamboka moko oyo ebenga na ba militaire na ba policier mboka musuya na kota na mboka na ba sala opération conjointe et ça la mate makamba Kofi Olomide aza na 18 mois ya sursis ba dozo ba yebi sursis te ba aza quitté te 18 mois emprisonnement avec sursis avec sursis probatoire bazo elingi koloba aza wana azaka na ba problème na décilité sursis elingi koloba oza na ba problème soki azaka quitté fallait ba longole total mais soki batiki 18 mois ya sursis c'est que problème ezali il faut ya kozonga afa ba dosala il faut dosala makambe pele aza kuna ba problème koleka fallait ko taba condamner Tolinga dans ce qui va jouer un problème à Tesca Bitumbeza qui est monté funda à qu'est-ce là au 18 mois il a un problème sérieux parce que on comprend des autres triompher quoi yebi le bango loité troisièmement na concert na ndinga za mo bule bi bakangi pe akosa sous concert parce que na casse judiciaire ndenge bebi on a dans casse judiciaire malamu te makambe bela ko sala soubieté ba to zo comprendre ngote yango to zo seka bango troisième fait makamba fabriquer to Rolanda te papa munduki to ko beta Lyon to ko beta mo to bomela Lyon to ko beta ngo soso atayo moko Jimmy Boyembe ça impose eza lokola nani ndelo lobaka nini fourmi matina mesa o bomena marteau na liboko kaka voilà donc voilà c'est ici là qui déjà merci mingi na bandeko so zolanda biso en tout cas tous ensemble Jimmy Boyembe merci mingi na bienvenue makanga la paix les grands producteurs oui o moko to tikale na mboko tous na bino ensemble Jimmy Boyembe de temps à temps to kwando yebisa bino mais na ABC bino na lobaki na bino Jimmy Boyembe toza ba congolais ya suka o to komona Congo za mobimba na lobaki mon émission na bandeli lisusu oui yo nanga toza ba congolais ya suka o to komona Congo za mobimba parce que Palestine yo kwa wana bazaki pe na ba goma na bango bazalaki na minembo na bango mais kendaka ka bolilo ko ezaka su ya bango te ndenge mona biso bande de Gaza ce que to télémité ce que to télémité pour mona mais Félix tozo bengana à bientôt merci très bien merci beaucoup l'imbattable Churamboma 130 kilos 2 mètres de taille depuis Paris. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Là, c'était l'imbattable Churamboma Oyo Tozalakine en ligne à partir de Paris. Tosolini Matali politique et expliquer clairement pourquoi Kofi a relaxé pour une agression sexuelle, mais condamné 18 mois d'emprisonnement avec sursis, boyoki explication. Donc, Papa Kofi, merci. Vous êtes Congolais, vous êtes notre frère. Zara Makama, pour Nailoko et ça, un niveau à Kigali, l'avenir nous donnera raison. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Merci, que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner massivement. Merci à maman Angela Williams, maman Papa Destin. Merci également à Papa Osé, à Papa, à maman Chantal Aya ou Rebecca Bianca in USA. Merci. Bien que je sois malade, mais je suis là pour vous. Donc malheureusement, bon, ça m'a pas moulé. Nous aimons le Congo et les Congolais. Merci. Ciao. ABC One Television. ABC One Television.